4 avril, mes amours, Boya Narina. Tout se pélissa, papa Hervé. Gauloise, mélomane, ceux qui mélomane, ils ne sont bino. Bato ba la bonne musique. Bon, ba compagnie quand même strong, ba strong love nanga. Oh, azala ka ici soute. Oh, azala tenga na mona mboka. Donc ça veut dire partout je pars. Na minute au concert etikali ya Mikola Rotanga et ça papa Hervé. Rien à dire c'est papa Hervé ou rien. Na minute ezaye. Donc les 4 je vous invite. Avril ba makamu na nyo soboso mabiye. Oh, azala posa mona elonga M strong. Oh, azala posa mona kuisa M strong. Oh, azala posa mona maboko M strong. Ah. Oh, azala posa mona nyos tokuta na kuna. Les 4. Boya. Toyambana. Tobamba na se. Osomi biete etalio. Osomi biete etalio. Yo mona ka na téléphone yaka siko tokuta na concert faire siko. Ota la vidéo, ils ont sur internet, là, téléphone. Otalina et Longina, ceux qui ça se ressemble ou pas, si c'est elle ou pas. Alors je vous invite, mes amours, achetez vos billets. Tout le monde a vraiment les 4 avril, tout c'est pénissement en Mboka. Donc ceux qui ont ça va plein en Mboko, bon, on va partir, on a la zakananyo, tous on va partir à drapeau à Mboka na biso. Le coup, ils ont un Mboka na biso. Tant que ça va plein. Les Congolais, les Aïrois, donc c'est qui là-bas? C'est les Congolais. Donc tous on s'en occupe. Fergola ko bouma fali na bev mikolo. Je ne comprends pas yemoto bana lo bana biso keno. Fergola ko betaka jamais na corps arena. Fergola lo ko bina atikala na une semaine avec un concert. Ayel suna concept asika wono. Ferza na concert na corps arena te, iza concert à Rivani. Il y a qui vérifie qu'on a côté Afrique soilophone, biza concert arrive à la vérité. Mais il faut vous la fou. Donc dis maman bozo boazoloba. Botala na uti la bino estrewana ndé na salle capture d'écran. Bon mon abino moko comprendre que non ba waror bazo kokoka sous vérité. Parce que makambo faire à sala baza sous na maîtrise na ngote. Bazala ki na ba infiltrer na bango na bureau affaire. Bazo pesa bango formation. Loko bazar sous le loté. Bakomi na difficulté makasi pona ko yiba formation faire yango moni ba faire tout siko ekomi makamboza ba verrouiller yango bakomi na souffrance ba bengi souffrance faire na to vérifier na tongo kombo na rivaniza na kati ya salte izana kombe na kati ya site internet te ya Koro Arena ozomona ki degré a lokutana ki muyibi na ki bondoki ekoti wa waror na motema faire ko boma bino faire ko continuer ko faire souffrir ko punir bino musicalement faire comme si musique passe ba jeune oyo ba koma ko ganganga na YouTube na ba Facebook na ba TikTok ba warrior ba zangi siko sija ko lobela ba koma ko ya ko lobela biso ke non concert à Fergola eza ya Fergola le 4 avril te eza concert à Rivani na Fergola ba sali featuring ya concert je ne comprends pas ce qui ba warrior mutura ba ngwe salaka multiplication ba publication na Facebook multiplication ba vidéo alors on a trop bien mutura boy bolobi pe lisusu non Fergola aza échec ya musique parce que Fergola a TG concours tandis que G concours zaka organisation artiste concert pe zaka concert artiste ba sala rende image artiste événement za faire te concert za Fergola te concert zaka ba producteur les activités lucratives ya producteur des producteurs artistes pour attaquer sa bien événement naï ba so rende image na artiste pour ba vendre image bino bato bozana maileti alors fali pour passer là déjà ba lâche la salle déjà ba G concours wana na parler la défense arena salango na Koro Arena n'est pas beta salango G concours suko o like o commenter suko o taguer pe moto bozana e mokolo wana ba ko pesa bino débit et fali à salango à mettre reprise fali à salango en Afrique à salango pe na Europe mais ya faire ko les akambala liboso ba sali kuna mais yango comme sujet sous le lot donc ba waro mikolo bazana eloko ko lobela te bazana capacité ko produire biso ndeki bo tix ba bien bango ya stade de France ba bien bango stade de France bato ba so bango ba yebanité na pe bato ba ko landa bango na stade de France ba yebanité mais bango siko ba ko ko vili pande Fergola matemi ki so on a bisa bino toujours ki Fergola ndazana bato ya commande ya musique Fergola comme si bato mususu ba zoba kaka par hasard kaka boy moto tanga ki bien tangi communication mais ça la difficulté à pesa votre formation ça vrai et formation ça traité
baza na capacité ko pesa mo biso ba auto tangi communication te biso dozo communiquer ko leka bato ba tangi communication toza même pas na formation communication mais tant tozo nga to communiquer sur événement ba artiste na biso to communiquer quoi œuvre artiste na biso tozo communiquer ngo ko leka ba o baza na di domaine biso zo ba fanatique no toza ba journaliste te. Je répète à tous les jours, nous sommes journalistes, nous sommes fanatiques et artistes, bah œuvre naïe, nous sommes fanatiques et Hervé, nous sommes fanatiques et Ferry, faire des artistes, des personnalités publiques, nous sommes œuvre publique, oyo et tout chacun, oyo marque la histoire nanga. Raison pour laquelle naïa ko communiquer sur bah œuvre naïe wana, ndé bah œuvre naïe tout chacun, ndé travail kanga, ndé pesa nanga plus de vision. C'est raison pour laquelle nazongi la nazoa olobelango. Alors bah wario, tous comprendre les sous-binotés. Bozo baby c'est le so kirtil. Culture miso zo kufa pona bino parce que boyebi ndenge ni ba pesa ka communication culturelle te bozo pesa so chronique musicale te moi na faire pesi mona na cadeau et comme elle souffre problème fali la Burkina fali to mona fali na katité to mona ka ndenge filma ala kisa biso ba golo to septaki to lobaki te que les intelligence artificielle et comme a tour ya faire rigole ati a vidéo et comme yono ya faire les intelligence artificielle bev mutuni sala katendenge ni boko mutuni sala katendenge ni ya fali lo baki te kiza bongo mais ce que ça ya faire bo lobby j'ai concours fallait bana en 2023 à sala ngoso na 2024 na Côte d'Ivoire ou gagner des billets faire gola mbala liboso sala ngonde ba ko sala na concert na oyo ya nani ya Koro Arena j'ai concours wana mais siko ya fali ba lobela ngote ba sala mpe be mission te ya faire lo ba sala mo mission mutuka ya fallait misaki na vidéo nango basala lango be mission te mais ya fir basala lango mission pe mutuka sombeli mwana a mission belita pesi mwana cadeau parker gola pesi mwana na cadeau mais comme il souffre gola problème toujours comprendre te bobi mina musique beaucoup mina ba bien privé ba ça ba bien matériel na ye et puis pour votre formation mutuka somba depuis 2025 ça mutuka lelo depuis décembre déjà pour le temps kindaka à l'époque en Europe. C'est à l'époque où on a des DG pour la Kindiki, à Kinaki pour la concessionnaire, la vidéo à DG pour les alliés, il y a Moutuka Wana. Bolobela Ngote, mais tant qu'à mon frère vidéo, il y a Moutuka Yangomoko, Bozis Kotan, quoi, au Ganganga. Au moment où DG Polo, Azalaki, et Sika Moutuka Wana et Sombamaki, écoute, à Salaki, bah, démarche, qu'on a Moutuka Wana tout pour ya. Bah, image à DG pour les alliés. C'est beaucoup de TikTok, il y a beaucoup de monde, ok? Pour y a TikTok, beaucoup de monde, on a TikTok, tant qu'il y a en Europe. Mais aux hommes qui n'ont biso déjà communauté congolaise déjà foutu parce que tout ça na bato moko boy ba parvenir moko ba bimika ka bona luingi na moyi makasi ba biso biso suko chronique musicale musique na biso na valeur te suite ya bato bazaka pour ça mutu moko inda zala même motongo yimoko na asa ko kapete mais bato bazo koka bato ba osala makambo bien ya propre bazo ina bango bo continuer ko souffrir frère ko continuer ko boma bino